Week-end Oyo, directeur général de l'agence congolaise de grands travaux, Roger Boussima, a pesaki ba clé topé misala nyonso Oyo basali na triomphal, c'est-à-dire agence congolaise de grands travaux, ba pesaki yango autorité topé gouvernement mokolo ya samedi bolanda reportage Oyo. DG agence congolaise des grands travaux Roger Boussima alingaki a palpé du doigt na misala nyonso zali kosala na boulevard triomphal et sika pi podium Oyo bakosala la cérémonie ya fête ya cinquantenaire ezali en face ya palais du peuple soki misala ezali kotambola ndenge nini yangwana mokolo ya samedi atambolaki elongo na bandeko mususu ya agence congolaise des grands travaux pour na kotala ndenge ni misala ezali kotambola tala pelouse ezali pembeni ya podium tala jet d'eau tala misala ba chinois bazali kosala awa misala etamboli kitoko boulevard triomphal atalo ko le kangami kasi misala nyonso esili traçage nzela ba piéton pe distance ya bande na bande ezali respecté côté podium ya cérémonie ezali kutu koloba te ba vaillant soldat na biso bako défiler awa fête kozala total ya solo esengeli congolais nyonso ayeba ke misala ya 5 chantier ezali kotambola kitoko bana Kinshasa Willery triomphal ex 24 novembre lelo libération ndenge kangami ezali kaka pona misala kasi le 30 juin banzela nyonso kofungwama circulation ekozonga normal pour 5 chantiers oyo ezali ya solo ezali komonana. Colonel Kanyama, commandant ya district ya Lukunga, azali ko continuer toujours musala na idéologie ya tata, mama, batela mwana na yo, akangi miyibi, nabana kuluna reportage ya Paul Toussoua. Message au colonel Kanyama lobaki, papa, mama, elie biso lelo. Colonel atomboki abanji musala na. Ndenge kaka lakati ndenge pe azali kosala Colonel Kanyama, commandant ya district ya Lukunga, azali kosala musala na ndenge bakonzi ya la police batindi ye. Mokolo ya lelo akangaki 27 kuluna pena bandeko oyo bazali kotika opure na ndenge ya kimuyibi po ville province ya Kinshasa esi epekisa. Aye lisusu ko présenter moyibi oyo ya 11 saki oyo zali don ya basaki ya kelasi pour na bana na biso bazongela nango rentrée scolaire ezaka na dépôt ya IPJ na commune ya Gombe kuna nde ba patrouilleur na butu ya lelo bakangaki bango yoka ndenge azobabata na ko expliquer ndenge bakangelaki bango bakanga biso nango na C7 yango nde komi nango biso toyibaki yango na IPC yango bakangaki biso baye nango na Ardel Kashi ya solo papa mama kozala lokola mama bozali komona te ye azali koboya ke mwana na ye azali kuluna kasi zala moboti oyo olingi kimia ezala na quartier olingi kimia ezala na commune. Colonel Kanyama na district ya Lukunga azali kosala GT soki bakangi mwana na yo okolelebele tata mama soki nakangi mwana na yo bandeko babolingo na banzi bouti kolanda na bilili binomoko ba effort oyo ezali kosala na kata mboka na biso malembe molo to kokoma kaka esika oyo ndenge biso ya Congolais tozali kolingela pona mboka na biso yango tozali koloba tango nyonso to lingi lisusu ba distraction te oyo komitango to tonga mboka tozali kopesa ba exemple tango nyonso Bangolais ba passé décennie à décennie ya ba guerre na kati Angola mais le guerre esili ba telemeni lisusu te to perdre 20 millions to perdre 30 millions to perdre de boy mais Angolais bangona ba komi kotonga mboka na bango lelo Bangolais ba baloli histoire ba komi kotonga mboka ba payer belo to yebaki lelo ba komi kotonga mboka na bango pourquoi pas biso ba Congolais to telema to lingi olingi ka to tikala na moment de deuxième république ba événement yo surtout yo mabe auto viva olingi ka to tikala na moment wana mboka na biso zonga sima non oyo comme moment oyo moto nyonso apporté une terre mpona kokende kotonga Congo toza so na besoin ya histoire ebelebele te toza so besoin ya discours na bino ebelebele te toza so na besoin te ke moto ya koyebisa biso oyo Congo boye non toyebi eke soki oyo bazali kosala bongo bayebi eke bango moko na Congo wana bakokoka te soki batikeli bango yango baza kodistrai bato mpona nini lelo soki bazwi Congo wana baboma yango lisusu bien ndenge ezalaki na epoke ya deuxième république lelo bakonzi ya lelo bazali kosala mwa eba effort tozali komona tango ya kala nani yango wandi ba mbongo ya kesi ya leta e bimesa ata 100 mètres ya pamba ya nzela nani tango ya deuxième république banzela nyonso komaki mabulu ba matutu na ba matutu nani yango ayebi yango te
yango wana bato nyonso baza kosala makelele oyo bakoloba lelo ezali mawa mpe pasi lelo soki bato bazali kotombola mbongo mpo baloba ezali mawa mpe pasi na bato oyo bazali koloba lelo ezali kaka le même bato basalaki na ntango ya deuxième république batiki mboka na kao ya kosakana te elelo bazoyoka kotalisa biso ke bango nde bayebi bamakambo oyo ezali koleka na mboka na biso ezali mawa mpe pasi yango wana tozali kosenga na bakongolais ntango oyo ezali ntango sikoyo biso tosimba na maboko mpo totonga mboka na biso distraction toboyi tolobaki yango tokobanda kaka kolobela yango oyo opposant olobi ozali opposant congolais avant yo talisa biso nanu baréalité ya mboka wana yebisa biso nanu te okoma opposant yo moko na mboka na yo kongo eloko nini so osali parce que tozomona basimple citoyen to basimple monsieur oyo bazali na libanda ya mboka asali mwa mosala na ye azwi mwa mbongo akangisi akei na congo mosusu asali mwa hotel na ye mosusu asali mwa garage na ye wana nyonso mpona kocontribue na nzela ya 5 chantier mpona évolution ya mboka na biso mais yo ozali opposant kaka makelele akofinga na bato koorganisaka bamarche et puis kokotaka na babiro kozala na bambongo entre temps kaka yo moto ya liboso ozolinga te misala ezala avance na congo bandeko babolingo toyebisaki bino bokemba na bapoliticien baopposant congolais bazali bandi na mboka ntango baza koyela bino na mboka kuna bato bazokufa 6 millions de morts bino bozokanisa neti bazali na souci mpona nini 6 millions de morts te baza na souci te bango kuni bazolinga baévénement ya bongo ese multipliaka po ete bazwaka bamakambo ya koloba batelemelaka yokanisi soki calme ekoti na congo bango bakosepela soki calme ekoti na congo makambo nyonso yobi calme raison nini oyo bango bakoya sokotelema mpo baloba ye boyeboyeboy po bayebike bamindele wana bakoyebisa bango te non kuna na congo calme ekoti bokende bosala esika moko na mokonzi na bino mboka Joseph Kabila nde eloko yango nde esosala bango soni ona este kuna mobulu ya boyeboye bino bolobi ye baopposant na biso baza kolela te na este boye te bakongolais bofungola biso bazolela te mpona susi ya nini bazali na méthode na bango oyo bazosalela bango kutu bazolingaka bamobulu wana ese multipliaka ntango misusu baza baignorant bato bakufaki na sange oyo bamio ya citerne balukaki oyo moto wana ebomi bato bamisusu bakoki kozwa baimage wana bazoutilize yango na bainformation na bango bazokanisaka biso toyebi yango te omoni bozomba baopposant congolais bazozwa komona apesi mwa histoire na ye kotia este azwi mwa image moko ya moto akufaki na sange atie wana soit disant ke image wana nde uti na information oyo azopesa ignorant baignorant bango bakanisi neti biso toyebi te 32 ans tosi tonioko wamaki 32 ans wana ya expérience bandeko mutu mpo koposa biso lisusu te baopposant oyo bazokosaka na esprit ya bato bazokosalaka barapport na bango barapport bakozongole bato bakotina babiro na bango esika bayebi bazokobimisa bambongo ya libino nde bazokobima na nzela bozokotambolaka ntango bozotambola ye bazozwa barapport wana bazokeba bie tala kutu mokolo bodate oyo bato na bango batambolaki boyeboyeboye bango bambongo ezobima ezokotela bakonte na bango estce babengaka bino bato boza komarche boza koganga bapesapesa bino ignorance soki bocomprendre bango te alors ke baoyo ntango boye kaka bozali na ignorance mpo soki bozali bato ya ignorance te bolingi boyeba je nini oyo baopposant congolais bazali kosala libanda ya mboka na poto yango wana oyo tozalaki na yango wana ete ya bino bato bocomprendre nanu te bozali kaka na kati na kozanga koyeba mpe bozali komona ete bato bazali komemela ya bino bahistoire nde bato ya solosolo oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozwami nde na nsima ya bangunga topesi bino baémission na bino bolingaka merci bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumela nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangunga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci